Bote la bande na biso nyonso ba congolais esika nyonso bino bozwami apesi bino mbote. Donc lelo yo toye etangamaki te na sala mwa video oyo. Mais nazali na mama Dina ndeko na ngai mikolo eleki ebele nayoki abenga lobi na nga aye kotala nga. Nasepeli mingi. Yango wana lelo oyo nangi tosola muke apose nga ba question. Ayebisi nga ba makambo na ye namoni nayoki boye na boye yango wana nayebi te eloko nini mpenza alingi ayeba na ba question wana ye azopose ngai nga ba question mpe nayebi yango te. Mama Dina koyebisa ngai ba question yo olingi opose nga parce que olobi mikolo omoni ngai nasalaki ba video wana etushaki yo mingi yango pose nga ba olobi opose nga question. Nga na ye mama Pauline po nayebi oli toujours mama oyo edikaka bana même awa ouais mon ça la conscience pour la conscience na biso l'éveil à conscience natali vidéo na onoki mawa na leli yango moni nga na bengaki na bifona ya tokutana biso na yo moni ba covid sali presque ba covid monani te ka téléphone likamla makambo lobi neti moni biso tosala na buto yo lali nebe kuma baba nomona kama ya ba Poutine wana sujet wana na moni ndongo lobeli yango bandeko bali kuna balingi te babima batu mwindo. Et puis ce que là on le dit que toi à moi ya maman ya basi Nathalie olobi ke ba maman ba kufaki nga personnellement na kotisa kité na lobi na osala ndenge ni pona ya pa maman Pauline yo muto ya muta média quand même to relancer bana ba maman na ba kei ndenge to lobi muto ayaka azonga kapé mais na condition o bango bazongela ki ay condition bango ba linga ki yango te ou to mutu mota o souhaiter yango biso tant que ba maman na moi oyo to sala moi geste pona bana oyo batiki yanga nga na ina na maboko na yo pona tu na yo so to sala ndenge ni et puis expliquer nga na moni poser expliquer nga mambo ya batu mwindi et puis olobi na nga makambo ya bana ndenge biso tozonga kozonga na mboka na biso te tosobebisa génération en génération pour nga lelo soki nga mama Dina na bi kisasa wana na linga yango te bana na nga na ndao ba linga pete wala yango na yepa na yo onela nga kote wana. Merci bi mama Dina ndenge nazolobela banda to bandaki na sepeli mingi parce que c'est vrai que covid et bien ça makambo ebele fallait to kutana tout ça tozita okutana te lelo tango beni ngai obi na ngai mama Pauline nazosala te na ina ya pota osolola na sepelaki mingi. Donc na ndenge yozo tozolobela pona makambo déjà tolobeli moi ya femme moi de mars eza moi ya femme ndenge nalobela bino na ba vidéo eleki ki tozala kati ya moi ya ba mama tolobela moi ya mars ya ba mama pona nini parce que eza moi moko ba decidaki ke ezala moi ya ba mama ndenge na yesi bino ke pona mama azalaka ne na moi te mama azalaka ne kaka tous les jours ezala nango moi ya mama po mama azalaka ne na congé te azalaka na vacances te tongo etani tongo na kuna mboka na biso ba tongo 4 heures po ntango nga nakendaka 4 heures mama azokende ozomona azolambwa na pongi na misu azokosa na bataxi biso wana nga moko na sina meka expérience wana bake wa bamusu bake libongo bamusu bake zandu bake bamusu bake kaka na matadi kibalo bomonaki bato bakufi wana bake mpona kosoma mwa biloko baya koteka yango wana tobi ba mama eza mwa ya ba mama ndenge balobeli certes mais mama aza na mwa te mpona koloba likambo oyo olobi ba mama bakufi esalaki mpasi na kati ya couloir wana mama Dina nazalaki kuna na mwa ya janvier na couloir wana au place bato bakufi bo minda soki mitinga kura nazalaki wana mama Dina tango nazomona ba mama wana balali na mai ya solo uti koloba na ngaki ba mama wana bakufi batiki bana tango babimaki mpona bana na bango wana sikoyo bakei bana bakanisi ke ba mama babimi bake koluka mwa ye po ba débrouiller bazoyela bango sango ko ba mama bakufi eza choc makasi mpona bana wana yango wana eloko na ngai na biso ke ngai en tant que mama Pauline naza na nga na possibilité ya kende oyo nabanda kokongola mbongo non mama mbongo ezala nango satan tozosenga kaka baoyo nyonso baza na moyen oyo bakokoede bato na ndenge na bango ntango bakokende na mboka ou bien batuna na niveau ya kuna badebie me ngai na ndenge naza boye na moorganize te mpona nabanda korekolte bambongo mpona kesasa bamama wana
parce que ngai ntango nakendaka kuna lisalisi ezalaka ya poche na nga moko nazelaka mutu te donc yo moko omoni kaka makambo mbongo ebebisa makambo ebele lelo tozoswa no bien lobe okoma oyo azwaki mbongo alia bambongo yo moko oyebi to si toviva no bamakambo oyebi makambo wana donc oyo alingi koyede bamama wana oyo baza na baproblème oyo bakufelaki bana surtout bana oyo batikali basadresse na basociété civile eza kuna baassociation ezali basala badémarche wana ou bien soki bango moko bakei bakende koyede bato wana parce que ngai na niveau nanga mama moyen na biso eza te mais likambo oyo esali oyo opozelenga question oyo ke bato bazokufa na bazoboya balekana na Ukraine nalobelaki yango na video eleki nalobi ke bosala attention biso bato mwindu baza balingaka biso ntango bango baza na besoin na biso ozomona majina so baza na bango na besoin na biso te bakokosala nyonso olingi tala kaka balobi ke bazokobundela bato bazokufa la vie boye na boye droit de l'homme mais droit de l'homme yango eza nango kaka mpona bamindele droit de l'homme eza nango mpona bato mwindu te mpo bato mwindu bazoboya ke bamata na train nazoloba na bino question mama Dina napose ata question nalobela yango epa na yo yo mona ata tokendaka Kinshasa wana okuta ata oza na aéroport ndeko no congolais mpo aede yo nano azokamisa mondele azolekisa ye yo moko mokolo ndeko azotala lokola eloko te esprit wana nalingaka nasangaka nzambe ngabi esprit wana mokonini ekolongwa mondele wana plus akolekisa mondele ntango azolekisa mondele wana mondele akopesa eloko te mais yo ndeko na ye soki alekisi okofine mwa moke kolobela ata koka mais akomona bino bosali mulongo bozi bosalaki mulongo akoya wana aleki bato nyonso proteste ke moto wana aza mopaya alekisi ye biso mpe tolobaka eloko te bandeko to bando ofongola mpe monoko te mboka na eza ya biso botala nde bazosala biso botala nde bazosala biso mama Dina mama nabosani koloba na yo lisusu na kolakisa yo video namoni nzambe alimbisa jeune fille moko batie na video azomelisa mabele na ye epai ya mbwa mama toteyaka bana na biso kuna na Kisasa bambongo biso mpe toyaki bajeune me toyaki na soif ya mbongo bongo te eloko ozoboma mboka na biso bajeune baa na soif ya mbongo alingi atambola na voiture alingi matuvi c'est ça lero moninga mosusu akenda koteka na ye lamukaka ntongo akenda koteka bali koteka te bakomi bamindele bazwaka bango me bajeune fille mama ifo teya bango bajeune fille ya mboka na biso bakomi na bajeune garçon bakomi na moto soki akomi komona kaka mbongo conscience ya lisusu te na répéter lisusu likambo oyo lobi mama Pauline alobi asali na ye kese te po toviva makambo wana bamama tozosenga kaka conscience na bino oyo bakokokende te bwana famille na Kisasa tinda mwa eloko esalisa bana wana tozwaka bambongo tosalaka bacourse okosalaka bacourse okoma na kese 60 €, 80 € topesaka mama topesa ata 20 ata 30 soki mama moko adeside atia ata 10 bamama toali kaka na Paris na mama moko alobi atia 10 boluka bato kuna mpo biso toboyi na biso makambo tokenda mama neti mama Pauline akendaka na ye tous les 2 mois akenda kosalisa bato na mbongo ya bato te toboyi tobebisa image na biso bamama botia mbongo botinda na Kisasa mama nyonso to akanisa lera azolia bana wana bamama na bango bakufaki mpona kolukela bango eloko ya kolia bokanisa bana wana botia ata 10 bana wana bakozwa mwa eloko babanda mpe kotekaka eloko vraiment tosengi na bino mama Dina ndenge olobeli wana bamama wana bazomona biso bazoyoka mpe biso bana na biso eza bavideo nasi nasala bo baza na bitida kolanda video nanga oyo basi bo bamona ngai oyo bayebi ngai nakanisa soki babimisi bavideo nyonso nga nazala kosala na papa Kajombo kele bon Dieu azala na yo ozala pembeni ya Nzambe
na kokobosana yo te baémission mpe naza kosala oyo bavideo naza kosala eza mpona kopesa yo honneur mpona kokanisaka yo tout le temps parce que naza na mingi ya koloba te baémission bavideo nasi nasala ya koloba na bana na biso na bamama bana na biso ya basi tout ça eza mwa ya basi c'est vrai tozolobela bana na biso ya basi bana na biso bamibali tobosani bino te bamibali mpe tobosani bino te mais mwa oyo lokwa babiki eza ya basi tozonga totya nano accent mingi na bana na accent mingi na basi likambo yango tolobi biso bamama mpona oyo etali bana biso parce que mama Dina yo olobi ke wi bana na biso tolakisa bango totangisa bango mama Dina soki ndenge tovai na poto boye yo mama mikolo nyonso olobelaka mboka ya yo bana baba bakozala na bolingo ya mboka parce que bana monake mama alingi mboka mais soki yo mama oye ozolakisa bana te kolingi mboka kaka o nga mboka wana nga nayebi kolina okende te kote kuna nga kutu nayebi te biloko wana nga nayebi susu te bamama boloba ndenge wana te botala kaka ndenge bazosukisa biso awa tozala mpe na fiere ke toza na mboka tozala mpe na fiere ke touta quelque part ate eza ya mabe boutaki na Kinshasa na bamboka na Congo boyaki awa boyebaki makambo awa te biso Congo topanzani mboka mobimba topanzani mokili mobimba mais place nyonso ozokoma oza kosadapte pourquoi oza kosadapte oza kosadapte parce que olingi esika wana epa na biso mpe ata otiki nalobaka kaka ke nazokanisa nzembo moko Koffi ayemba etenya nzete ate umeli mbula nkama na kati ya ebale jamais kobonga ngando biso mpe bakongole ata toumeli libanda jamais tokozala kaka bakongole tala kaka ndenge bazoloba na bino bazala tumindu bobima boya te bokolekana te biloko ya ndenge wana makambo wana te ya biso bamama bolakisa bana na biso bolingo ya mboka na biso bozala na fierté ya mboka na biso bozala na fierté wana parce que kana moni bana mosusu babotami na bango awa mama Dina akende na ye kuna afongola na baentreprise kuna bastage bakendaka kuna me ayebi te ayebi na ye kuna te ngana na mwana camarade na ngai na koloba Jean Lubanza mwana na ye ya mwasi ya liboso ayebi kisasa te mais là comme stage ya bifuna ke no découvrir mboka na akia yebo sa papa na yeme na fait tokotaki là tokona rapport na moni mindele belé na moni bendie belé to poser ba question bendie ba tondi na ville biso mayelo tozi to sala on kakawa mwana na abina papa na bango nga tuka so musala na ngafona so ngakisasa bana belé bazoso tolanda bandingari bana ba mike tondo seka ba mwana ndingara ataka liputa babanda ko lakisa bana voilà banini na bango éducation ba tradition ba coutume voilà ba mœurs babanda okena bamboka na bango bana bandingari bayebi bamboka na bango il y a jamais trop tard so tokufi ba mama na tokufi to lakisa bana bamboka to lukaka bana na biso bayeba mboka na biso mama Pauline ayali bwana site na ye tous les jours azoteya bana oyo ba jeune fille balingi kokutana mama Pauline ali disponible apesaka mpe bakuri ya lingala apesaka mpe makambo ebele kundenga kolamba mpona ba recette ya Congo apesaka asalisaka baconférence oyo ali na posa mama Pauline ayali disponible mpona bino ba jeune fille akosala baconférence so bombo kena mama Pauline na Kisasa akomema bino akoyebisa bino comment faire nde bokendaka bavacances organisées mama Pauline asalaka yango mpona bajeune yango wana nalingisi koyebisa bino ke mama Pauline ayali wana mpona koorganize bavacances ya bajeune fille bajeune garçon oyo balingi bakende oyeba mboka boya posabone pa mama Pauline akomema bino bokoyala jamais dessus mpo akolakisa bino culture bokomona ville mais bokomona ndenge tofandaka soko oyaka mokongo akolakisa esika bakongo bokende esika bakongo bomona ndenge basalaka soko oyaka moluba akolakisa moluba so ya mama bobosana te mama bamama bosabone mama Pauline asoko organiser vacances mpona bino bajeune oyo bolingi bokende découvrir Kisasa oyo bolingi bomona basociété na Kisasa boya pa mama Pauline Mushinga elle est là porte na bino ali grandement ouvert akoya kozwa bino olingi cours à lingala ne t'inquiète pas akopesa yo cours à lingala donc ayali wana
En parlant de cours à Lingala, Neve na rabo kwa ye a cours à Lingala sur internet, faut que c'est sur Facebook na éviter. Après ça qui est devoir. Aye wana butu tantine. Ameme nga kaye. Tantine pardon tantine. La ki sanga place botala nga biyo pe mwano. Oye ero yo boye. Nga naza musala yo ye linga pona nata elo kaye no ya Lingala. Bandeko. Bana o ba bota miya bazo ka baye ba Lingala. Biso to bota miya wate. To koma ba fier ko ka ba français. To ba ko ba français. Oko bonga no jamais ngando ko saka ete nzete ndingo zawana. Ndenge ba bebela. Donc ma maman to lakisa bana na biso bolingo mboka, to lakisa bana na biso bandima baza na fierté ya kozala ba congolaise. Ata place mboka nyonso ba critique kango kaka, mais ko critique wana nyam to pesa biso makasa o keli bosoti. Mama Critique. Yo monite bana na biso Danju na games. Balakisi ba jeune to ya na mboka malgré succès na bango, malgré kozwa na bango. Voilà. Baye na mabolo wapi na makolo na bango wapi batango na kisasa. Exactement. Bala na exemple et si ka baboti na bango balongwa bayebi pe ba galère ba mona wa mais ba galère wana et là so ngaka suka kaka côté rétroviseur botala kana kata rétroviseur place yo uti tozonga kasi. En tout cas maman bo s'abonner na chaîne na maman Mushinga bo sanate pour na vacances na bino na kisasa ali wana po guider bino. Voilà. Et nous ça to banga mais to kina ba vacances aux États-Unis to kina na ba Dubai to yebi amote to kina na ba Italie to yebi amote même mboka na biso oya zo banga maman Pauline elle est là pour vous guider. Voilà maman Pauline. Bah oui, guidance ezali nango o balingo kende parce que ngana mona ki bana moko ba misusu avec bana ngai ba misusu ya Congo Brazzaville ba koma na moko na Congo Brazzaville mukolo mo na kena après avec un de mes fils na kena Kinshasa moko azala kuna ozo sala stage ba lebi de stage kaka ya ba bureau ya minene non stage kaka akeika po ifa mwana mope na kwa ba betanga lisolo akende kuna asala aza éducateur ozomona azwa bana mike tout ça mais c'est vrai que ba misusu eloba Congo eza munene bayi makamyo c'est ça makate mais batu bazali sur place o baza osala makambo ba uti baza osala makambo bazali nga nazomona batu mususu basata ba congolais te bakomo ninga bazonge pa na biso mais comment biso mo ngolo ba congolais to ebi ko zonge pa na biso te makambo tozomona na Ukraine ete ya biso yango lelo yo makambo lobeze belé coup de gueule maman. Oui, maman Pauline a un coup de gueule, ma maman. Pour comprendre, ingala na monye na tani nini wana tindelinga na bi téléphone yale na sali téléphone mona. Wawa. Na bi fona tout na yo ba question parce que au moni sok ba ali boyemi bali misatu mine mboka ko bonga. Mboka bozela ka likolo te, ka politique te, ka biso na se ba mama kaka. Ba mama. Tout ça la conscience c'est pas bas, tout ça la conscience en bas. Ou bien ka bat na kisasa, ou yana WhatsApp, o solo laka. Ibsa ba mo keli ndenge yali. Ibsa bango, bataki sasa batu a. Ba mama Pauline ali na bo s'abonner na chaîne na ye. Azo zela bino ali bo like surtout vidéo ali wana pona bino bo banga te bando balingi surtout ko yoka la Lingala bo banga te bino ko guider bino mama Pauline na ba balangi bele na ba balangi nyonso aba kikongo ndinga ali na ba kikongo Lingala Swahili jambo bangana chiluba tu na lobaka yamana nazo ba sikoyo na ngai pona ba mama tozaka na moya ba mama toza na conférence moko ya biso ya fils c'est le forum des intellectuels congolais de diaspora. Bon, ça va bien intellectuel, ça va être intellectuel à niveau mikanda, mais intellectuel na ndenge ya kokanisela. Ndenge ni to kanisela. Sagesse. Ndenge ya ko raisonner, ndenge to bana lingala, ko raisonner, ndenge wana. Donc ba maman ya fils toza la conférence na ebité ce qui comment je peux faire pour na cha lien place wana conférence ezali pour na moi ba maman le samedi le 5 à 19h ya awa conférence ezali le 19 conférence pe ezali ka pona ba maman ya le 5 eza genre ndenge nini femme congolaise akoki ko se retrouver na milliers à batebele comment toko sala pona ko bimsa mutu.
wana nde le 5 le 19 tokolobela likambo esala biso passe mama Gina ebi ke bamaternité ya kuna bakalanga bamama na bana oui likambo wana esala voilà mais comment mpona nini tosa ebandi boni tokoma na esika wana mama kopesa vie ezalaka moko ya bien kobota eza donner une vie sikoyo bakotisa bango na bakasho ozokotisa mama na kasho na mwana moko ayaki mais ozokanisa te bana oyo batikali na ndako soki mama nazalaki na bana na ndako yo okamati okangi ye na kasho banda soki na soki combien bongo bo batikali na ndako vi na bango eza ndeni bapanzani ka ndenge wana yango tozokuta kola bango bazosala nimporte kwa na nzela parce que ntango yo ozwa mama azalaki na mwana ntango mosu azalaki na mwana parmi bana oyo azalaki na bango azalaki na mwana moko ya mwa 15 ans ou bien 16 ans yo okamati mama okangi ye pendant 1 an et plus mwana 15 ans osala nini soki aza lene ya mwasi akosala nini mpona bandeko na ye aketeka nzoto c'est pour ça tozomona makambo nyonso wana sikoyo mama bino bona solution te bato mbongo mpe balie bene sasa bakopesa badon te mais eza kaka na don te mama toza baéducation ti tolobelaka édition yo émission eza émission moko ya baéducation to baéducation eza nini olakisa mpe bamama soki yo mama oyebi koza na moyen te pourquoi ke bota bana ebele ça aussi nako kojuge te mais eza kaka baconseil kaka opesa wala soko omoni ke oza na mwa moyen te yo moko omoni ke oza kose retrouve te bon oyebi ke ezali baplanning familiale ezalaka nango yango nalobi ke soki vraimen biso bamama tolingi koede bamama mosusu ezalaka kopesa bango mbongo te ede ezalaka mbongo te il faut koede bamama na bakoma autonomie topesa bango autonomie na bango biso kaka bamama nde tozali ata tokendaka kuna epa na biso on peut faire des petites formations il y a éducation à la santé, éducation à la vie, kokoyebisa ba mama, bota ndenge tozali yo mama, soko omoni ke ozo kokate na bango esika ba yebi période ya bien période ya yebi na be ça c'est tenir ba papa pe nde misusu ba te yo pe papa soko omoni ke boza déjà na mwa bana basi bakoki déjà il faut ka bokota misusu yo mwana mpe oyebi kozozwa zemi oyebi nanu te yo moko ndenge okosala donc baconseil mpe ezalaka nango baformation mpe ezalaka parce que to tobandi kaka lelo opesi alobi bakofutelanga susu na boti susu ozomona toza na démarche wana te démarche na biso ezalaka koconscientize bato bazala na conscience bayebake soki bosali boye toboyi te kobota ngai naza nanga contre te naza pour mais kobota ifo ezala programme bamama biso bazalaka ndeni ya bango kote wana mpona biso na ntango à l'époque ya kala bakoko banda oloba bana bali ba avenir babanda oloba ngo te fo ya na bana ebele po ya na avenir po même l'air ya kala bamama mosusu mpe na nga na ye bacamarade nanga mama na bango babotaki bayaka mibale moni eyaki avenir na sens ke bana na mpe bakocontinue mais sikoyo bato bakoko ozango neti ke fa bota avenir ne neti ekomi neti salaire ne ya pa bana faut to expliquer pe bamama oui et comment sikoyo neti azobota azotia neti salaire parce que azomona ke avenir wana ye azozonga na sens ya salaire na ye bana nde bakopesa faut sikoyo mpe koexplike peuple ke bakoko balobaki yango avenir kobota eyali avenir wana eyali te fo bota ebele mutu tanga na posa bana eyali don ya nzambe mais so mpo ozonyokola mwana okomi susu na okomi na problème opasser de l'autre côté oza susu na côté oyo ya bolingo te okomi sikoyo côté sikoyo ya maltraitance nde tolobelaka yango na français ekomi mokote ya maltraitance yango wana ozomona na époque yango nalobi mpe koyeba mpe makambo oyo bakoko na biso bazalaka kosala na kala eza très utile eza très bien koyekolisa bato parce que biso na minute oyo na kuna epai na biso na Congo tolingi kaka tosala neti baninga na poto bao basalaka boko toza bikopia trop tolingi kaka kokopie non bamama na biso ata tozobake bazali koespace ntango bazalaka kobota bayebi ke papa aza papa moko boya esprit voilà bazali kozwa mama bazakodeplace ozoye basusu bazodeplace mama ndenge bakendenge kote mosusu bavandisaka ye kuna basokolaka ye basala makambo nyonso te mwana soki apusani moke aye kozonga c'était mpona koevite ke baespace ezala baespace un peu c'était ça aussi mais tout ça batradition na biso bamerce na biso baculture na biso bacoutume na biso totia yango pembeni kaka kokopie ya bato awa
kaka kokopie ya baninga tozokopie tozokopie toa na même niveau te ya ndenge ya kovivre toa na niveau moko ya maternité te na bango tozokopie awa toa na saison moko te tozokopie parce que nini yango mama nga vraiment nazokofélicité oyo mosala oyo ozosala wana olie toyokaka bachaine na buzoba tokomi mpe kotala sikoyo mwana olobi na mwana kota kuna azoyoka il peut te poser des questions c'est bien parce que mama posalaka mpe le jour otikala mpe bato baposa ko baquestion moninga na déplace na ye tia mpona pose po yango botikela so na émission topozako baquestion oyokaka mpe biso mama kasi nga nalobi émission eza mpona biso nyonso bamama naza nanga politique te je maintiens ezala basociété civile basociété bato ya bassociation tout oui là je suis dedans naza humanitaire naza moto ya bassociation bato bayebi ngai mais eloko ezake bamama nyonso oza na mposa koloba mposa kobimisa likambo oyo baza nao na motema babimisa yango wana oye nalobi kaka ifo tosala ekozala mwa molai mais bon eza masolo ti moto avandeli yango eza masolo mpo makambo biso tozoka ngai nakanisi yango me toali mpe ebele tokanisaka omoni yango nalobi omoni fali na déplace na ya mpo tosolola yango soko mpe na émission yango kotikela biso batemps olobi na biso ndenge bokota na jour boye na kopesa émission sur ça biso mpe topose baquestion na biso bana mpe balingi bapose baquestion mama merci mingi parce que ekoya eza en préparation ekoya soki otali bien video ya liboso na tiaki nalobi ke oyo nyonso akozala basituation oyo aza na lisolo ya koloba oyo aza na eloko ya koloba aza bienvenu yo mpe otobasi olobi ke eza bienvenu soki olingi boya donc eza mpona bato nyonso moto nyonso akoloba eza masolo nde tovandi boye ngai nazolobela ngo ntango ngai naza moko ba nalobi moke tout ça mais eza masolo fo toloba c'est en parlant comme ça que toko changer bato ba changer ba makanisi mosusu bato mosusu makambo mosusu bayebaki yango te baye ko découvrir voilà nakanisi ke tolobi mwa mingi merci napesi mbote na bato nyonso mama Dina oza na bato bapesa mbote pesa na mbote napesi ya mbote na bato nyonso tu na biso bakongolais nyonso tu napesi na libota na nga mobimba napesi na famille nyonso tu ya mama Poli napesi na groupe na biso nabosani bino te bato ya États-Unis nabosani te Iguette nabosani te papa Laurent na kata Suisse nabosani bino nyonso te bato ya Suisse ya major nabosani yo te nabosani bato nyonso tu oyo baa na nsima mama na nsima oyo bapesaka biso toujours ya États-Unis mbote na bino voilà mama Malou yo moto encourageaka biso papa odom papa odom natangi yo 3 fois papa odom voilà nasepeli mingi nde mama Dina ye na bitosola moke mais bilomo boyebi balien ezali bosabone bolike bopartage mpo na lisolo to bando osola yango eza kaka ndenge osola boye biso tozala biso na bangonga te toza banini te mais on vient avec ce que nous avons avec ce qui nous passe derrière la tête pour essayer d'échanger. Aujourd'hui on a échangé, on a parlé de maman parce que c'est le mois de maman. Comme je disais, le mois de maman c'est pas seulement le mois de mars parce que c'est le mois, c'est l'organisation qui a décidé que ça soit comme ça, c'est mondial. Mais pour moi une maman c'est tous les jours. Ça, c'est 9 mois. Une maman n'a pas de vacances. Une maman n'a pas de congés. Une maman n'a pas de repu. Du 24 au 24. 24 heures, c'est 24 heures. La maman est toujours active. Plus que celles qui ont des bébés. Quand un bébé pleure la nuit, elle ne va pas dormir. Elle va dire non, je suis une maman, je dors, je vais dormir, je laisse l'enfant. Non. C'est la première à s'élever pour aller voir le bébé. S'il y a même le papa qui est malade, maman est là. Même les adultes, maman est là. Même sa mère, son père et tout, maman est là. Même les voisins. Une mère n'a pas de vacances. Elle est à la maison. Des fois, elle fait les travaux ménagers. Des fois, elle va travailler. Elle fait tout. Donc, maman n'a pas de jour. Pour moi, une maman doit se célébrer. On doit célébrer une maman tous les jours de l'année. 365 jours de l'année. C'est le jour de maman. Donc, napesi bino mbote la batu nyonso oyo bazo landa ngai oyo bayebi ngai na oyo bayebi ngai te na bo bakozwa temps ya ko découvrir ngai napesi bino mbote na kombo ya Nzambe apesa biso makasi tokutani bala nsima
na bosani te ba oyo nyonso baza na besoin oyo baza na question à poser ba suggestion boya c'est ouvert à tout le monde boyebisi nga place bokosala moi je vais me déplacer en fonction de mon emploi du temps nakoya tosololi tobwaki donc tobwaki yango na kati ya YouTube so na bi tobwaki ezati ke totia yango na kati ya YouTube donc ba mama ya fils nayebi ke tozalaki déjà répétition mpona les 5 na mpona les 19 napesi bino mbote mingi tokutani mbala ya nsima au revoir.